voilà, donc nous sommes... aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis entouré de confrères, de la consoeur, voilà, les pasteurs. Et à ma droite, j'ai Mamie Bio. Mamie Bio, je pense que pour vous qui avez l'habitude de regarder Rotec TV, vous avez pu regarder l'un de nos acteurs, comédiens, Sundiata. Donc il a présenté brièvement ce que Mamie Bio présente comme travail. Et donc aujourd'hui, nous l'avons invité sur notre plateau pour nous en parler en long et en large. Et puis, comme vous allez le remarquer sur cette table, la table est inondée de produits en provenance de Kinshasa. Et il va nous expliquer bon, à quoi ça ressemble. Hein. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir choisi Erotech TV. Et d'ailleurs, Mbote Mamie Bio. Merci papa. En tout cas, et c'est mon monnaie pour nous yambe pas sur les lots ainsi aux amutumoko aux baigner na kati ya banzete. Mais banzete aux anakati ezali nzete ya jardin te, ezali pe parc te, mais on expliquer sur banzete au memiso so mekisa biso tanga aussi ba to pesa compte rendu lelo na présence na omoko vraiment esengo munene pour na ba kozana na biso na plateau oyo elongo pour na santé ya bandeko o bazotala biso. Merci beaucoup. Merci. Mamie Bio. Alors maman Mamie Bio. C'est peli comme on a yo. Ah mais c'est ça rotonda donc mais c'est ça rotonda na ndenga mukete za ya koyinda lelo. Na si maman yebisa biso abi arrivage zoya ba loko bokoko bani tout ça. Alors ngai naza perdu na kati ya forêt o ezali awa na biloko yo voilà. Maman tonyi na ina yeba musala na ezali pour memela biso bilo nyonso. Maman mami déjà zanami. Mamie Bio. Mamie Zanga. Ya kombo na ngai musala ka. Bon Ani mais ngana benga ko maman Ani. Ani peza kombo na nga, kombo wa botelanga. Mamie Bio, ya kombo ya musala na nga. D'accord. Donc c'est pas l'un des qui est la bonne. Mamie Bio, ça là nga bien. Alors mais musala na yo musala no izanini maman. To yeba vraiment. Mamie Bio sala ni. Mamie Bio musala ngeza na ya ko soigner ba papa. Ya ko pesa traitement complet na nzoko ba papa. Pour moni awa na poto to mikota trop. No makasi ko bande obayoka yo. Moni ke na poto to kota mingi na mundele. Alors na ki mundela to kota mingi eza bien mais quelque part ezoboma pe. Ezoboma na ndenge nini pour moni surtout na zona musana au côté Mukongo passe. Mukongo passe ba papa ba meli ba kisi na ndenge ya mundele esimba te. Na éviter papa moko oloba kenga na mela kisa mundele na Mukongo passe esimba na ndimite. Na hemorroïde pe na éviter papa moko oloba ke non hemorroïde na ba traiter na kisa mundele na ndimite. Azato abika na kisa mundele. Mais pour ça la makambo yo ngana bi ke médecine batangela en classe mon aboy bac plus 9 wana komi médecin mais yo bac na yo na ebité aux yeux là qui en wapi na ndako na Kinshasa na Libanda alors médecine no oyeko la on musalo mais au lingela parce que tant yo expliquer na zo kana posa ya ko somba bloko yo mais bon mais avant na somba ngo il faut na yeba vraiment aux ana nous a médecins aux ali je ne sais pas ou apprendre musala on merci pour la question, papa Jean. On répond à la question du bosso. Ce qui n'a yébélé en démini. Donc, il n'a yébélé moussalo, ezake, na yébi on te mais na koleli na moussala ou. C'est-à-dire? On comprend. Donc, na koli na katsandaku ya moussala ou. Papa nanga, azala ki mouda moussala ou. Papa nanga za zamba. Toi, on a fait un nene, bateau ba yebi bazamba ba ding de manenga, biso zamba mfeza kuna tilelo. Donc il tozo kola ba âge ba 5 à 6 ans au lamu ki voye papa déjà ça zo kimbiolonga pesio nga kimbiolonga na bana ko bomwana ba kongo bolo papa o sala biso bidon munene ya 5 litres atiela biso wana ozo obligé faut melango banzeta ndenge na ndenge toyeba te papa o méception pourquoi
pour la mission mais bon passi mais pourtant on va nous bon passi est-ce que papa moi yebeka pourquoi ce côté sur ma cambouane biso moi to yeba ezate pour toi bana donc biso nyonso na ba yaya ko bala leo zo kende libala papa bon sina 5 litres ne ya bidon ayibisi moi ayibisi yaya ke biso na bidon na kende na pour so bosa ni basi na basi d'accord donc azo ke libala apeso na bidon na yo sangisi banzete na nyonso yo zo bateke pourquoi papa pesi mbani na banzete o donc papa yebi déjà que nzete o mwana na azo kende libala e kosunga mbali na ye do ezate ke na ye kolime to koli nango guana papa na so bandi yango et que ina bayaya ezo kende génération en tout cas bon va na ozongela mituna pour expliquer biso un petit peu parce que là je suis perdu vraiment dans l'Amazonie banzete bani tout ça ba poudre nazo comprendre tes anini alors au moins 5-10 minutes pour expliquer biso nzete moko mami bio mami ba solution alors balobi yoza ba solution ya ba maladie oza solution ya ba makambutu ekoleka na nzoto mwasi na nzoto mbali puisque na yoki olobika aux autres, nous touchons pour moi on dirait que va concerner. Non, maman va concerner. Va concerner maman Kambo. Oui, maman peut pas ça. Ah bon? Biso soit dans nzoto. D'accord, OK. Biso na kata porte lo makama ezo tourner na biso nyonso maman va papa, mais mingi nde bino. Mingi biso hein. Non, mingi biso puisque biso tout ça misala makasi, tout ça la bâtiment, tout ça la manutention donc etinda vraiment que air moko nzoto ezala cellules à la régénérer et bon les lots moni ba nzete tondi mesa mobimba awa alors nalingi moi exemple moko o expliquer sur muke ba bidon ma mneza na kati ba poudre za nini ba voilà ainsi ba variété za awa ta 10 12 o mekanam ko kontumbola biso na malade na men so bandeko bobanga te na ainsi banzete mutso zali awa bino mo bo comprendre monsieur ozala code to éviter ozana bokilo ozana bana ozana banini to eba ndeni na ko expliquer bino po été et blessé ba âme sensible te voilà merci beaucoup maman Annie alors toké non bandana na tangawise tangawise na sababu ndenge zaleli eza ndenge batangawisi oyo bazoteka te na poto basombi batangawisi ba chinois na wenze ba chateau rouge bazui ji ba kotisi na kati bakena nzela bazoteka na magasin bazoteka ke tangawisi mais tangawisi nanga benga moji na benga moji po anini mutu ameli na sukali wana esungi ekosungi ne lo eza sukali non eza sukali te d'accord eza pena tangawisi penza donc ya kiri ya ba papa ta kutu mukongo banda osalo pasi ndenge nini en tout cas soki obelu kite ndenge biso tolobana kikongo pona za mukongo wana luputa po ekoti bakisi ya ndenge na ndenge banzete concentré makasi banzete pe zalia mingi ekoti a d'accord ekoti na kati donc isoko tsali kiri na yo ya bidon oyo ya 3 bidon mukongo pasi hémorroïde malgré hémorroïde ça va kisi nango oyo ekendaka na tangawisi poko mela peka tangawisi apamba te soki hémorroïde eza va kisi nango ya kobaka ifo ezala ya kotongola ezali pe nyonso na yozana nyonso nazana d'accord ya kotongola ekei eki kosala mosala nango ya kobaka pe mosala nango pomoni se totali ke mingi na poto eza na ebele bapeta ba 30 ans 25 ans 20 ans ayebi jo atongola te mitala kolia tolia na mboko babiloko ya kilo na kilo otongolika mai mais o ngana za na ya bokoko penza bakisi ya bokoko ya botongola pona hémorroïde ya kobaka pona hémorroïde etumba peda bakota o ya kati ya ngana za na donc tangawisi eza ko accompagner na biloko na nyonso Congo passe na kambo nyonso alors bidon elandi oyo eza poudre eza peka uniquement na konti ya bakisi ya hémorroïde. D'accord. Bakisi ya hémorroïde eza na konti nango. Mais soki otekeli mutu ndenge zana okopesa mot d'emploi puisque ba poudre okocha na expliquer ke oyo osalela ngo boye tala niti awa déjà oyo eza ya kobaka pona hémorroïde moi eza na mafuta wana ndenge zana eza dose mumba dose mbimba d'accord eza na dose mbimba eza ya kobaka na mafuta na mbila no déjà na tia po papa mosa ko somba azomona ke luka mafuta mbila retale msoza pe célibataire mobulu
ngamo déjà natia déjà mafuta mbila eza déjà dose donc nayebi ke ya hémorroïde oyo déjà ya kobaka ya kotongola oyo nauti kobalakisa awa ekenda nzela moko wana kisa hémorroïde esilika wana te mpona hémorroïde naza mpe su na mosusu oyo nakotanga nkombo na te mpe ya mosala na obomba oyo mpe susu eza ya pota libumu ya pota libumu ata eza makasi ndenge ya ndenge kati lokuta atumbaka atumba pota libumu makasi awa naza na oyo nana oyo ya kotongola mpe susu oso ya kotongola eza akompanyaka na wana kuna oyo wana yaki akopalola kane mais ndenge ezala mais okota cure mobimba mbala moko ndenge ezalaka otie 3 okende faut comprendre bien on comprendre très bien na misato na singi nyonso eza hémorroïde mais utilisant mbala moko ou bien eza na 14 heures utiliser moko na 15 heures non utilisant mbala moko te d'accord malgré ça kisi ya maladie moko mais okoki ko mélanger ngo mbala moko te OK kisi na kisi na tana o sel on metanga wis est obligé chaque jour aux mélanger tongo poko zo mélange ba papa kinamisa na tongo mo mélanger zate pour tanga so so mélange na tongo ya ko ya pamba ah bon donc le ba folia so lia kité oko mélange te so to tena mo bidon na mukie o mimi na musala la ça va mais so lia kate na tongo bima 5 ba papa 5 6 non akomi na te na tongo donc il y a l'hémorroïde ya robaka na ya kotongola ekenda nzela mona wana oyo pe susu ezaka ya kotongola ya hémorroïde d'accord tulongwe kuna awa na ye na moringa na moringa bakasa bato ebele bayoka misusu bayebi pete bayoka kombo mais ndenge monte na kasi yange ye complet bomonaka bio mpenza ah bon yange ye complet na banzete na poussière nango na bambuma nango donc oza bambuma nango oyo bambuma na ya moringa mpo awa mingi bazotekaka poussière apamba mais bambuma nango tie wapi mais poussière va cause avec basangisi na makasa pondu non basangisa te tete na bi awa na zolo tete bon ça va donc vous respectez vraiment exactement na moringa na banzete na ndenge bimeli pomona bambuma na yango ta d'accord donc il y a bio ndenge pende la nzete po aba tekaka poussière apamba na longwe kuna na ye awa na kosa na oui awa na ye oyebi ona kanza ngadiada ngadiada bapapa bamela masanga eza pena batraitement na ebele swana na nzoto bino bapapa na longwe wana na ye koto yo makasu makasi nde nayebi makasu mpe lisusu ye aza wana aza makambo ebele aswanaka eloni pourquoi baliaka yango nayebi te pourquoi baliaka yango baliaka yango bacondition ebele ezokende nyonso na traitement ya bino bapapa pour nzoto papa OK papa ba suka bana nyonso complet donc on dirait que so mtu malade nyonso mukile bine boleki awa nara nzeta lolango oyo aswanyaka malade ebele na longwe na kote ya bino bapapa po mingi baokanta banzete oyo ezaka ke mpona makambo ya papa na mama non eza na premièrement aswanya diabète na mutu aza na diabète traitement ya liboso eza nzeta lolango ya mibale tension mutu aza tension même mataka même ekitaka ataka tension équilibre ataka tension équilibre ya misato na biso bamama estomac bon mama papa estomac soigna mpe estomac azaka oyo lisusu mama oyo soki alinga mona date na biso ozolobela ndenge ayaki mokolo mpona bana bakoki mpe kotala bapapa bamama bocomprendre. Merci beaucoup. awa mpe susu nazongi na oyo eza mpe kaka toujours omoni tanga usi ndenge eza na soki papa moto asombi nga tanga client asombi nga tanga usi avant nateka tanga usi na biloko nyonso ndenge nayeba position ya motu ndenge azaleli omusala funa yeba mais wana ufungulaka cabinet médical oka musala otala sala mona fière nyonso nasala mona fière nyonso esengo nyonso po donc moto aye bon papa yebisanga na yo ozobela nini funa tuna fona tuna musuna tumite na otekle bitekla be mobile fona yeba na papa siko na yeba na position eza ndeni eloba mutu nona ni sunjata botu na mama pas moi donc na tuna rabongo non na tuna bon pourquoi pour papa mususu ya lobika kinana pour satanga aussi mais tango so futé ba bit na ya tanga aussi eza ya nini mais bat mususu kwa lobeza pas ya bon mususu ba lobate mais ngamo kwa
po musalo mi babaka mukongo pasi nde tolobeki na kolela na musalo ekomanga donc neti ekotanga mutatala te ko jeune fille boende ni osa musalo te donc tomesana papa biso na memelaki biso bongo bayana ape le même tozaka boye biso nyonso d'accord donc tokendela bongo donc bafournisseur no kuna na kine eza kuna kutu somo bayaya mpatindi kwa bio bayaya kuna somo surtout ser na Pierrette moi sa papa Robert aïe bafungula penza ba cabinet kuna ye penza donc soko olobika ke loko boesili zela lobi na oketela eloko boesili ye penda ya umela place ozali Pierrette Lukeba umela nakende kuna oyo tende toti okatenga na tangawisi soki batu tong bayaka funa ye ba position eza nini oyaka tike mukongo pass ni makambe na kati wana mususu ya hemorrhoïde mais hemorrhoïde wana yo monika hemorrhoïde mais ememi na makambe belé pe na kota mama et ko peso hemorrhoïde mais ma ba défaut ebele mukongo pasi nzoto ko lemba ozokende pe na mama mobulu ba mama mingi bazolinga ndengo na tumona komo silika kanda po ba couple ebele ekufi na makambo wana ba problème ekoti ebele na makambo wana soki na yebi déjà ko na défaut ya iloko mona kati na yo na hotela otanga wisi déjà na biloko na nyonso na obakisa oyo siko eza pena ke papa penza donc pas moyen na obakislo oyo na bakislo su oyo na bakislo su oyo nyonso misato na obakislo na tanga wisi qui est non complet. Ah oui, donc au tchao na kata tango. Na bakisi na kata tanga. Souvent pena tata penza ata vuto mba lobaki ke oh papa mama vuanga suki ndenge ni lukuta. So ata 70 ans donc azonga jeune. Lukuta bozonga. Awa nazala bankoro pona teka biloko foteka ngo nyonso complet mutu mutani lo na yo. Comment on dit? Ankoro. Ankoro eza pona bon ezate ko kisite bonganga te ankoro batu bayebi yango. Batu misusu aboyi omoni batu misusu azui mwasi. Amoni ke na zela kana mila batanga wisi banzete na bando se soigner retard donc imbalamba ka vite fait ya journée wana akosa lankoro ya mbala moko poza ni na mo vite na ye awa naza banzeta mogombo na somoni kana couleur na ndenge zaleli mogombo banzeta mogombo ko pezaka toujours pona bino ba papa donc nzeto papa tanga zoliango ndeka tolia kimbiolongo azokata pena ba misunyo nyonso azolia en tout cas ye pena pesa position ata kutu papa zaki ya kolemba ndenge nini mavwanga po alamuka mobulu ya lamusa bino ba papa apesa ka position penda na ko sentir que position donc taza zoliango mogombo awa na yena mundongo ye peka de même mondongo ndenge za boye ye okupasone na kati mageza pilipili mais toujours pilipili mais ça le bien za pilipili makasi mais osalo bien makasi pour même la kati bambo mebe na kati d'accord même biso basi mukongo pasi bino mibali pe mukongo pasi en tout cas soignaka banzeto en fait eza non kati ke oliango tango moni ke nzote bandi ko bela yo olie yango non to mona ba papa biso na kala soka vandi mo nzete na ina munoko boy ezanga te mune yoko tata ni kaminu nzoka tata ni kaminu te tata binzete masoni nezawana yo papa solia nzete esa nini yango tata yebi to bona sudia tongwa zala tu sudia tena nzete nendenga zaka sudia donc za ya sudia te za ya fier eza fier te tonton chou umela ya fier ka yebi ndenga sala yeo ya sudia te za fier te ya fier te za kita mata ah bon oui sudia ta za mankambo osulia de nzete ne ata sudia dadi kitamba nzete zanga te kimbiolo pena munene pena omona tapi dadi kitambula tapi rouge amami ka wana munoko wana eza ya masolo eza ya pambatin donc ya omoni sikona photo aba papa pas banzete tsala munoko azoyoka soni charisme nem te ebo na photo ah oui rosa to beta cravate costume soni ezoleka minga azomona nzete memi na ndaku na yo po normalement papa penda na logique moi nzete na ya muke na frigo kozanga te temps en temps au bêtement tout non au liena surtout ba papa bakenda musana voiture mais voilà siko ozo ipsamo pona ba papa jeune papa ba papa au bazar à un certain âge ou bien mututu ba benimo mbali à un certain âge il faut vanda ko utiliser banzeto est-ce que ça na âge non biloko za âge te eza na âge te puisque ba client on a zwaka en tout cas bolimbisa misusu mona 27 ans 28 ans 30 ans ba âge moi bon
azolela déjà mokongo ezosala epasi makasi defi wana nyonso eza parti ya bamisala oyo ezosama na poto ya makasi yango ezocreye bapapa badefo na nzoto donc eza bino te eza pete ko papa na lemba po mama mosusu ando kofinga papa na ndenge alongwa kuna yo boye mama mpe so ozofinga papa bongo oza mama ya mabe po oyo okelanda libanda wana azwaki mpe mutu moko ameli babiloko soki akutanaki nanga mama mami bio azwaki traitement na ye asombaki biloko oyo ntango yo kokutana yo omonaki ete ye oyo aleki yanga na ndako aleki ya yo ya ndako na eloko moko te po traitement mpe esilaka traitement aussi kasi omoni ke batraitement moko ekosila bakokani nango ya ndako yango ce n'est pas la peine kobima libanda mama c'est mieux osoigner mobali no na ndako. Alors mama nazozongela na ngati sosali tour ya mesa ya makambo meme so awa tutolobinde nini azana ni oyo kita mata eza oyo sko moni nzeto sujeta chaka na munoko yango po mona sujeta vandila na munoko yango kita mata oyo pesa musala na ye ndenge toza koto na Saint-Denis ntango liaka ngo tazanta yesu kwa apesaka pena mwa temps amemaka mwa temps tokozwa neti mutana vine Saint-Georges amemi oti Gare du Nord apusi au Saint-Denis bino awa amemi ope ti bagonza mvi pa komema ya memaka temps mais na code wana est-ce que bapapa va comprendre bien bon na code bapapa so ba comprendre bien te eza banzete moko epesaka temps mulai na bapapa papa tanga azolia yango ekomema ntango mulai po papa mususu miniti mukie sa silisi mama utuna na silisi te tata sa silisi bongo kando ba mama batikala na nto ko ozwa ibete donc faut kende mwa ndenge moko même eza na ya miniti ebele te mais quand même mama pe akoki mama pa sepeli donc yende siko amemaka temps o ba mama bazolingaka ke mwa temps ezala yango oyo kita mata donc ba mama pe so bakutana na bakosombela ba papa ba mami pe bakosombela ba papa ebele mais ba papa musuna ti mais ba papa te tu peux mona boni ngana tinda ko sombela te babuda te ba zo bakado ebele na banda ndeno quelque nga banzire ngana tindo quelque nga papa ja ba papa o mona mama mususa tunenga lobi asombeli papa biloko azozite asombi nasuka nango papa paliango abude ate manevre nasuka mama miki mbelonge silo bax nasu ya vembo menga bime abuda kiango nini nasuka aye kokomanda ngo lisusu. Alors bandeko balandi na kanti yo célibataire ozolanda biso okeba po makambo yo bon continuer nazozongelo awa na ngai naza complètement perdu na ibetelo monte makasu na mona musika bazoteka na meka pe eza mwa bololo je crois eza bololo mais nganga koya ikoza la pe boye ya wana question mona zongelo lisusu na ibite so na posa ke ngo donc yo zanga mate non ngaza nganga ozanga mate na nganga te mutakoyela ngate ko te nazoluka kisi moko mobali na ngakanga na makasi nazoluka kisi moko pona nasala mwasi na ngabo non mama papa ko ela nonga mobiloko na te pona teka mutenga na sala traitement ya nzoto ebonga poza na bapapa be na poto balanda ba traitement kala na Kishasa na poto balanda ngote c'est vrai que on met la Congo bololo na bomwana ba telo pe na bouteille ba ndeto na me la Congo bololo na bomwana biso to yaki 5 litres 10 litres papa la mission wana so ika ko bima ko ye obligatoire wana zo tinda o mela ki déjà na melite kene o mela kimbiolo motale bele amami kila biso to zo ibati pourquoi papa biso tira atela so banzedo dirait école la biso na nzoto ekotaka déjà avant mama bio na asi mama bio lala photo koma na étape ya koyeba ndenge nini bakoki ko joindre yo sauf soza likambo bakisa sur la présentation ya biloko mais sinon batu mingi o ba olando tam so bazana posa ba contacter yo pona baye bandeni ni okokomsela bango ba biloko yo na yebike yo tinda biloko partout. Est-ce que vous êtes capable de retirer des blocs partout en Europe? Papa, quand il tanga, oui, c'est une routine de musique et qui n'a pas maïté. D'accord. Et qui n'a pas maïté. Pour même les où t'as Afrique et yaka, et yaka n'a pas maïté, yaka va saler l'ingapuna, n'a pas maïté. Pour na boire na vie et kendite. D'accord. Mais banzete, il est carrément ce qu'il a. Kenda. De routine d'accord, wapi ou possibilité nous allons pour nous routine dans haut pour va se poser sur la question de, il répondre au mot déjà, au routine da ti wapi.
monde mobimba ndenge wana Europe partout pour Europe ekende mais na problème siko kokende nango ekokende soki musika mutu mususu batindanga biloko abandi na tangawisi bakisi mususu ya faiblesse ya sexualité balapin nyonso telanga akoti na banzete ekopese ebele alors kotan photo oyokana na frère nango nani akofuta nga rota mo monta mo boye pe azui parne pe ya frais de d'accord, ok. Ah, si sauf sur les Camarobakissa, est-ce que aussi ici aux Camarobakissa voilà le dernier mot. Bon, les campagnes dans le cas que bilo nous a présenté peut-être pour nous souhaiter mais nous tous sommes dans la pause pendant que a intéressé na biloko nyonso eza en tout cas très important ba papa ba boyate ba mona mbonganga te lelo kisa mundelo komela yango e soigner ka pona journée moko lelo moni bien lobby ezongi nango mena oyo traitement no pena libela wela liboso bumsa nzoto na yo moko nzoto neza en équilibre bien yo moza kimia na nda kupoza bien na mama après là oza ça va donc ibilo mso na présenté te mais ceux qui mutana posa ke abenganga abenginga numéro na numéro na ezali 06 60 63 44 50 et donc tu affichons les sous pour la bateau bazana pour ça va contacter alors mon beauté peut-être moi voilà au plus ça va ndeko mbote bon na kopesa mbote na liboso na bana nyonso ya nzumaskin na pesi mbote mingi bisika bozali na zongi na petit sœur na nga mwana mama na nga Solange qui na di Masamba mukonja basima na batu nyonso batongaka na Afrique na kine o bazana posa basima oza posa sima pena ba kotikloti na porte ndako no peso zo tonga benga numéro nanga ye penda bomba yaka kotika kati bisika bozo tongela ba dépositaire atala na direct na compagnie ya CPP Sima Kitoko Sima est bien Solange qui n'a envie de Masamba avant de limiter partout zali baya kautika na zongi suna pis na ser na ngamoko ser ya kati diasive scola qui est penda pire ser ya olobela kutu mama na Priska mama ya Jovi na kati ya Londres où met la place aux ali na pesi mbote na papa nanga ye moko Philippe Mukoko na kati Autriche papa na Lodrin Bemba na pesi mbote pa ya papa nanga Beli Mupoyo na kati ya Paris où met la vie nanga na zone na petit sœur na Tania ya Zakana petit sœur na mususu yo pe umela Ginette Mavinga ya bino yangwana merci. Merci beaucoup. Ndeko Naransi, Bandeko, vous contactez pour vous les gana caisse après. Alors, Bandeko, Nazali na communiqué moko, Banobino, Bolobara toujours, ah, ba Congolais, Bazara sérieuxté, ba Congolais, Bazara miyibi, Congolais, Azam ta aussi miselo roté, mais oyonga na yoki, elekelinga mutu. Donc, ils ont considération en ngate pour na ba Congolais. Na vu que Congolais, Aza mutumoko sérieux, Aza mutumoko vraiment. Loyal, azam tumoko, voilà, onyo soboyebi, tout ça batumoko respectueux. Et donc on découvre quoi il y a 3 semaines à Yebisinga à Erotech to na bengio papa na zana maya misu na uti Kinshasa na njili na zaki na ba kilo na zana kilo belé mais bon boyebi ka ke non tant okita la bande ko na kin bon utika ka nyonso tika nyonso bilamba sapato chemise nyonso tika laka donc a commis na aéroport comme asomba moi biloko pona bana bazaki vacances en famille donc pesa ki que ndeko moko a yebisaki a lobino ndeko lokwa yoza na ba kilo bazo sengo $100 na kilo ngai na zonga poto na za eloko te et le roi to de Paris ba pesa nga biloko na otino na ba kilo na effectivement c'est ce que couple wana salaki ba simbise biloko belé ya bana surtout donc ba simbise ba biloko wana ba koti na avion mais tant va continuer avion ndeko yo à perdre connaissance pendant que baza au voler donc ba vola qui un certain temps ndeko wana a couillé dans les pommes a couillé na kati avion azaki vraiment étalé na passage central il y a avion. Et donc, si bien que, bon, équipe à secours dans Katanini, bah, mais qui encadré jusqu'à l'arrivée.
et tant bakomi bakuti ambulance na tarmac na Roissy. Donc ce qui fait que ndeko yo azwaki tante ya okuta na muto ya simbisaki bilolo ko avion eza munene bilo moboyebi bango o ba simbisaki bilolo bayebi ka keno mutu moko akwei loko alalaki na se tant bazo kita bango to bazo sauter mutu akwei mawa mais na couple apesaki biloko bango pe bakiti to bakiti bazeli papa wana ti bamoni ete pona bango akantika keno mutu ango akimine na biloko abimaki avant akimina ke na biloko. Alors, comme par hasard, lobby tozalaki samedi 21 septembre, na eu qui téléphone eleli, allô, papa, bino sala bémission, bengela ngai passé communiqué, na kokite, na sali, ba tout la réseaux sociaux, na tiki ba message, na moni muta benga ite. Normalement, na utai Kinshasa, ngai ba simisa nga biloko, valise ma biloko, mais tant na mona bilamba ba na epesi nga ngaza papa mon boti. Il fallait qu'il y ait par tous les moyens. Na moni numéro na bémission pour ça la voilà, passer les gens communiquer. Oui, ça va ok. Mutu oya koya ki na carte avion. Peut-être vacances na kita ki avant. Mutu oya koya ki na carte avion, na carte aller centrale et zala ki ngai. Mais le quoi ba pompier mutu ba kitsa ngai, ba s'occuper na ba valise na ngai et puis ngana ki la mukela l'hôpital. Ce qui fait que moyen ba récupérer bilo na bango ezate mais bilo na bango valise et fungwa ezaka na fungwa ki amukie pona mona na natala bilo ezana kati na mo bilamba bana ebele ba varese ba mayo ba nini et puis singa mawo naza papa moboti mais ba mama papa mama soko yo ki communiquer oyo benga mbango benga numéro oyo de manière à ce que o récupérer ba bilo kona yo soko zui numéro te benga numéro na so eza au bas de l'écran. Et biso toko en contact na papa Souka. Comme on est papa Souka, numéro nezali 06 37 51 87 63. Je recommence. Monsieur Souka 06 37 51 87 63. So oui ko pesa ki mutu valise na Kinshasa et que blo no kanza ba yibaki non ba yibite mais papa oyo akoya ki na kati avion a perdu connaissance. Mais l'avion était déjà vidé. Donc voilà. Alors on a aussi sa émission T sans rendre hommage. Il y a na famille grand frère Nangaï, famille Tchouza, Bonaventure, ingénieur Tchouza. Donc à Kitakibiso, donc à Koufaki le 21 septembre 1981 et 91 pardon. Et donc, Bana Basangana Kilobi, na maman Françoise Tchunza, Denise Tchunza, Eli Tchunza, Tozaki Wana na Jean-Luc Tchunza, Tozaki Wana na Noëlla Tchunza, Bango tout Basaki na cimetière à Gombe Lobi pour poser Pierre Tombal. Vraiment, je suis de cœur avec tous les enfants, maman aussi, et que le Seigneur vous fortifie et voilà, qui vous donne la force de continuer le reste de la vie. Voilà, Bandeko, Ezaki et Sengo, Mingi Ponangai, Ponaweba Kebo, Pessi Confiance, na chaîne Oyo Erotech TV, Oyo représenter Babiloko no Awanaransi, Ezali Mbala Liboso, décision représenter Biloko Oyo. Bon, Naransi Nanzela Oyo Bot. Non, bon, maman, mamie, Ozali, moi c'est Kitoko, Ozali, moi c'est Amutema Moulaï, Ozosala, Nyoso Pona Bandeko, Oyo, Bazali, Komona passe na Katamboko, Pona médicaments génériques, les lots, qui sont même pas. Médicaments où il faut guérir tout de suite comme il va kissimo mais que la vision nzoto mais au yolobi non bon koko ngana bien on a koli na kati ya ndaku ya médecin donc ayebi zamba bien tozape na zamba otoko ke nous ba bloko wana ba na kanisi bandeko na ngai bakozwa remède na onga na mela bango. Merci beaucoup, na pesio, merci de la part ya Obazota la biso puisque voilà ceux qui bozui vraiment tant ya la vidéo na biso bozali na possibilité soit tu as coupé sa commentaire, soit tu as coupé sa commentaire, soit tu as coupé sa conseil na ndeko oyo par rapport ya gamme ya ba produit oyo ya présenté awa ce que loko zozanga na soza capable ya olukela bisongo
Oui, oui. Voilà, donc Bozar assuré santé qui toko pepele tokos nenga tolbala kin mamte ozala tokos à tous les niveaux. Ndeko, merci beaucoup pour la vraiment disponibilité. Mboule zako beta makasi oye vraiment namoni ko zana souci ya bandeko bazotala bazana posa ya oyoka liloba nzambe po bakola baye bayelo nini ya osala po batambola nde bazakotambola liboso te surtout o batika na ndako baye ba ndenge nini vraiment ya kokeba na bapasteur oyo ya miyibi wana bapasteur ya bakindoki bapasteur ya soloka bapasteur oyo mosala bango ezali ke ntango babimi na église bakamati kese ya mabonza bake nango na galerie Lafayette na dimanche wana baye olakisa biso ba Weston baye olakisa biso ba Yoshi oyo basombi na mbongo ya babonza oyo basombi na mbongo ya babola oyo basombi na mbongo ya bato oyo bazomona pasi bapesi na nzambe de manière à ce que mosala nzambe ekende liboso mais nzambe akotala bomo na bino na ndenga mukete soki atali vi na ote na yo mtozolia mbongo ya babola akotala vi ya bana na yo na ansi yo moko okoyeba pourquoi vi ya bana no ezosala boye c'est simplement puisque maboko milayi maboko milayi botika maboko milayi. Merci beaucoup et à très bientôt sur Tech TV. Nous attendons vos retours sur les réseaux sociaux justement où est-ce que nous allons poster cette vidéo, mais aussi nous attendons à ce que vous puissiez liker ou partager cette vidéo ou alors vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour vous qui avez vraiment la possibilité, qui avez l'intention de regarder nos vidéos futures. Donc abonnez-vous et ça sera automatiquement envoyé sur votre compte sur YouTube. Merci et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Bye bye. Nzoto sikoyo nga nzoto malamu na yibisaki yo mami ba solution nde mutu asimi nzoto na ngala biloko ya bukoko na yibisi yo mami ba solution mama bio talaka ngata tene na za mubange me soko tuni mama yo laisse tomber yam da sibi France mo vimba na biloko ya bukoko mami bio mwasi ya papa Dede Kai ya teka ka biloko yimolo yili biloko même basi nani soko na do yim so tika ni ali mpesa mbongo siko na sala ni tika ni